Viva, 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 pesa ndeko na yo mbote loba awa sava me kuna maoma IDPS viva, viva. Avant banda na sengi na bino contrôler osa na epembe tuna ye outi wapi bongo te parce que il y a beaucoup de tombola misu il y a peuple congolais ah nzambe président Félix ya solo azali béton dans une année makambo sali na monde salamate faux mutu moko te akima mutu moko te akima na sengi na bana changu kozala na vigilance bana lukunga bana funa bana ya mwamba bongo te camion moko te ebima na koli tokani ha parce que Etienne wa Mulumba ayebisaki biso boye okozala na babelle maison belle voix pe ekokisami bongo te actualité eza dominée na maladi oyo ya coronavirus mais Eteni Longondo André acclamé pour la Eteni tobete kutu ebola kao bongo coronavirus bongo te Eteni alobi aza se comporter très bien en plus bana expérience ndenge basalaki mpona ebola na rougeole maladi wana eza ya biso te banoir eza maladi ya mindele mutu wana arobika bongo te arobika me lobi na nzela komona bato lobi bamisusu baga na maboko bamisusu double kashine lobi bamisusu balati bakashine ya machine à fufu bamisusu ya chantier namoni moko lobi abengi ngai président miyake yo ti yango te ye vraiment na chapeau lango na elamba lango nga complètement bisava oh vraiment so ye mwezo yo eza te il est pas suivant bon to bandi politique ya président Félix ayebisaki ba pays voisins pour respecter leurs engagements babengi yango accord cadre d'Addis Abeba. Le 28 président Félix akoyamba délégation pour mettre fin à l'accord signamaka le 24 février 2013 na Nairobi na Éthiopie na Addis Abeba wana Etienne Avi lobi mokonzi ya mboka mbote pays lobi auti ko interpeller le ministre proche ya Kanambe ayebisaki bango osali mabe okozala na sa na sanction jamais membre oyo aparti na yo ako remplacer yo te le 15 mars bientôt le 15 mars ils allaient rentrer parlementaire les 16 de bandits les 16 de bandits les 16 wana mbamo ko bosala enquête judiciaire Tambe Mwamba na Janine Mabou parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires. IDPS viva nakasumbalesa insécurité grandissante nakasumbalesa na nuit à lundi et mardi ba rebelle
arme lourde. Bauti Koboma, un lieutenant de la police, va violer 2 jeunes filles, va enlever 2 mamans. Mais tout ça, les Kabylistes, mais tous les plans dévoilés. Mais 4 généraux portés disparus, il y a phare d'essai. Parce que 4 généraux, oh, bah, qui ont une liste noire, il y a des américains. Oh, il y a Koufi, oh, comme on a un Kaïm, Delphin, na Amis Tango na Johnny, et Akil alias Mundos. Bientôt aux arrêts. Yaya, c'est là, non? Dans le monité, net, c'est là, et de presse vivant. Le président Félix a joué Kabila la sagesse politique. Demander les opposants, par contre, nous avons une audience pour rencontrer le chef de l'État. C'est ce qui va monter. Nous étions au Mati, au Sanini, au Kokita. Parce que qui était calamité, non, parce que ça il faut la calamité. L'objet de mon équipe, chef coutumier, il y a Katanga. Basangani, Bangoti Motomo, Moko. Basali déclaration. Par le but non à la manipulation. Par politique, politicien. Par tribalisme. Par l'ini Bomo, Momoko. Par division. Parce que Gédéon Kyungu, les Landais confirmés, les lots, à toquer dans l'avion, à Kita Awa, na Kita ça, à Kamé pour la fatigue. Parce que le président Félix Azakana Mbete, bon côté, parce que Gédéon Sali Bouzo, aussi Gédéon PC pour la Kabila. En 2006, on a somba cap et soda pour ça mine pour l'Oana. On peut se faire quand c'est membre il peut perdre. À ça la massacre. En tout cas merci na Baba Kingu et Jean-Claude Mouyambo. En tout cas Basali Moussala vraiment va dénoncer événement. Tous les machettes, tous les armes lourdes. Oh vas-y. Lobby na Nord Kivu. FARDC. Aouti Kopunda lobby, namba rebelle ougandais. Lobby na Tongo. Par lobby plusieurs démons et plusieurs de blessés. Papa si bilanté. Lobby qui est dans une tour frontière entre Rwanda, Ouganda, RDC. Va capturer 15 rebelles ougandais. Na FARDC. Et l'autre Makasi. FARDC mais mon idée allait à Tundu à Kimindaku. Allait à Tundu à Komi Mwana Changu, Mwana Ngaba, Mwana ya Mombele. Parce que kuna ndaku ekoti kozon, moi elle a là, ezate. Président, il y a assemblée provinciale. Il y a Sankourou. Benoît Olala Ondinga. L'homme Bakangier. Parce qu'elle a violé mineur. L'homme Bakangier lobby. Mais qui bondoki pour la détruire le peuple congolais. Janine Mabunda, oui c'est vrai. Janine Mabunda est Tambouémois Mamba. Enquête dans la tête de l'Assemblée et c'est Sénat. Ah, m'tobi matin. Déjà, Bengi Sassou à Kangafon, frontière. Ah, m'tobi matin, tous aux arrêts. Encore Etienne Mamoulumba. À Koufan à Katia front. Quand des silates, mais ce awa, ce caméra au Salima bien torsé là. Au Salima bien torolo. Moi, je suis désigné pour sauver cette histoire. Bon côté. Pour dénoncer. Touroulo. Mais Nadjangu, moi il y a 15 millions à Salarate. Bon côté. Mais le combien ça? Tombe ezali mune. Soto suyo kanga mato.
Na tchangu moyibi ya 15 millions azalaka. Mais na combien ça? Papa qui? Mwana mama mwana mama. Mais Kaimbi des parcelles. Oya botola ka batu na 14e mairie. Bakangi yango na parquet na parquet. Bakangi yango. Ndaka bato botola bato. Président Trump américain a aussi sanctionné le lobby. Des proches. Il y a le président zimbabwéen et Nelson Mnangagwa. FBI. Bientôt. Nakita ça. Secrétaire d'État américain. Marshall Libingisla. Marshall Azoua. Mais pourquoi Libingisla Azoua Awa? Problème, il n'y a pas vu victoire. Yaya Joseph Kabila peli moto. On a vu parce que moto est bas et bandit. Il ne pèse vivant. FARDC basalaki opération moko. Babengi yango opération conjointe. Na Monesco. Ba outi ko découvrir lobby. Donc Kapuma, il y a un rebelle Ouganda. Bamoni plusieurs armées. Bamoni bateni à FARDC. Bamoni na bakarte. Lobby na Okiv. Tant FARDC a capturé 15 rebelles ougandais à la frontière. Entre Itu, entre Ouganda, na RDC. Parce que Kagame et Yoweri Kaguta Museveni et président Archange Touadéra centrafricain le 28 avril à Kinshasa. Accord cadre. Dans 10 ans, et pour la paix et sécurité. Je monte ma dessous de 2500 à 1200 Congolais. Chassé à 13 000, 6 000 fois Congolais. Et le bâtard Baïlo, maman grâce à l'économie, Kitoko. Papa, Torolia. Entreprise. Ouais, ça la fabrication. Il y a un ordinateur, téléphone, iPad, tablette scolaire. Bakutanaki na ministre ya cinéma Willy Bakonga. Balobi mois de juin, ba créer usine wana. Balobi ya biso bana tout à kotanga na tablette scolaire. Oh touche, yo kla elango yo moi aussi moi tablette na tablette. Comment dire? Donc on a monde internet. Lundi vendredi mon conduit en Mboka à Kosalisa 25e conseil de ministres. Na Oya Lobby, donc sous deuxième enquête, il y a mort, il y a Kaïm. Mais Joseph Kabila, na yemoko eskazali a habité Kisangani, Lubumbashi, Tanganyika, Kalemi, amoni ke Peter Pan a habité Kabila. Bima na Malembe, Salanini, Kende. Ceux qui obiment, ceux qui obiment sur par force. Attends l'autre moko. Moi, on soit exacté. Si qu'on va ça, on est coulé. Et bien, c'est moutou. Moi, il y a bima, exacté. Mais pigeon, il y avait main. Pigeon, il y avait main. Parce que chiffre 3, et ça, chiffre moko diabolique. Mais chiffre 11, et ça, chiffre, il y a vie, il y a victoire. Donc mon Jeannette Kabila, en tout, parce que M. Mike Amer, comment on a changé, Moukalenga Mike Amer, comme on est en Ghana avec Kouran Nabushimai, à Sali 6 Moro et Makas, parce que le dossier OSCO et Kagi Kabila, les autres dossiers des experts, il y a ONI, parce que bientôt à Kate, dans le dossier il y a Chebeya, parce que Paul Milambo, bientôt na Kinshasa. Alors la vérité, nani quoi boma Chebeya. Ce qu'on a liste lobby États-Unis. Mais c'est on va bengi tango ami si faible. Faible. Adekaka Manduki, Nangambu ya ba rebelle Ougandais.
bango nde basali batuerie bazali complicité na massacre ya Kasai na Kananga na Tshungulu en 2016 basoda oyo batisaki na ndako ya Kayimbi ya Kalev Mutombe balali 2 jours 3 jours bakimi batiki ndako polele soli gwe mona événement na butua mozomona ba robot manduki ya minene zeli kana prépa wana wa wana yo kiko otiki pale IDPS viva président Félix le 28 c'est la dédication parce qu'il y a du 26 au 29 il y a 3 jours il y a sommet pour le monde a président africain balobi oyo akoyate terme de rebanda opération même en Rwanda donc dans le lobby bah on a révélé 18h à Kanambi avion et on a où à Kigali est-ce que boyebi Walikali avion ekiti na Walikali ezui minéré ya Shikologwe ya Katanga balobi de lozoki Rwanda amati complicité ya Kanambi nde faut qu'on sala la banquette parce que le ministre intérieur na biso Kako de Gilbert ayambaki ambassadeur ya Angola ayaki awa na Kinshasa Miguel da Costa parce que pour la sécurité ya RDC IDPS vivant voilà que nous subissons ça parce que nous chaque jour contre l'injection IDPS vivant dans 2 semaines les militaires il y a Israël il y a Américains na sol RDC lobby na goma na tongo na 7 heures ezalaki ba responsable ya renseignement militaire ya Rwanda ya Uganda ya Tanzanie na ya Burundi na Africom américain lobby et Monesco na FARDC balobi question si sécuritaire et renseignement c'est quoi parce que pourquoi on a neutraliser toutes les forces négatives dès bon monaki lobby Nganga a changé parole Nganga lobby Nganga soit disant mandat c'est alobi ngai na kotosa mokonzi ya mboka oya simbi fata simbi ngambo na sembi parce que il est malade je poussa ni kuna pe na niveau ya oya alobi audience ezate bongo te vice-président FPI bientôt aux arrêts Janine Mabunda akozala interpellé azalaka ministre ya portefeuille ndaku ya Kinke Mulumba bientôt mukama te obemi naku bientôt aux arrêts FPI IDPS viva bona qui na kosukisa na sengi na bino peuple congolais bolingo ezala union fait la force donc ma trahison ezali buzoba bongo te mukongo muluba mumbunda Congo congolais mututu akozala te bongo te mais premier point sécurité ya mokonzi ya mboka nde ozali wana ozali service ya renseignement omoni batongi mokonzi ya mboka opesi message wana kosukisa mandat na biso ekobana na 2039 bongo te ezali transition sakana parce que avant élection recensement ya 25 ans toyeba congolais na étranger sikoyo oyebi tata wana kombo na ye na mwana wana bongo te kombo ya loi re ekozala kabeya kadima kombo ya bakongo merci vraiment na sikoyo